Nous sommes fatigués d'enterrer le cadavre chaque jour, chaque mois. Plus de 200 cadavres. Les autorités de Kinshasa, vous devez arrêter ceci maintenant ou jamais. Je suis né pendant la guerre, grandi pendant la guerre. Cela doit s'arrêter maintenant. Aujourd'hui, c'est Goma qui plaît. Demain, peut-être, ça pourra être Kinshasa. Wana Maloba, il y a des jeunes, il y a Goma. Ba lembi na guerre. Budget ali ko salama po na ba kunda ka bibembe. Ba lingi ko kunda bibembe te kasi ba lingi ba vivre. Yango to ko la lelo la émission ya lelo. Vous devrez quand même avoir ces cœurs-là de comprendre que tous ces gens qui sont en train de mourir, ce sont nos frères, ce sont aussi vos frères. Cette guerre qui est aujourd'hui à l'Est, un jour, ça vous rattrapera jusqu'à Kinshasa. Nous savons très bien ce que vous êtes en train de faire là à Kinshasa. Vous, c'est juste établir les budgets. Vous établissez des budgets. Sur base même des taxes que vous taxez aux gens de Goma, vous vivez. Sur base des minéraux qui viennent de Goma, vous faites des budgets. Mais vous oubliez que ces gens doivent vivre. Vous oubliez que ces gens ont besoin de votre appui. On n'a pas besoin de ça en fait. On n'a pas besoin d'organiser des funérailles dignes. Nous avons besoin de garder ces gens en vie. Nous avons besoin de rester en vie. Nous avons besoin de la paix. Na ebite to benga yango message prophétique to ndenge nini mwana mwasi oyo asengi na bato ba komisela message oyo epai ya ministre Jean-Pierre Bemba, président national ya MLC. Et pas palobi, il paraît dans l'entourage na yowana, il y a quelqu'un qui se fait comme Congolais, mais pourtant Aza Zimbabwe. Mission naye ezali malamute aux côtés ya Jean-Pierre Bemba. C'est vrai ou c'est faux? Ndeko oyo apesikaka prophétie. Namonaki ange de l'Éternel ekobimela ngai pe koyebisa ngai boye nazomemona lakiso makambo oyo ekokokisama na mboka na bino sima ya mwa tango moke. Alors tango amemaki ngai pona kolakisa ngai alakisaki ngai chef de l'État na Jean-Pierre Bemba bakufi. Alors namonaki Jean-Pierre Bemba kokufa après une semaine chef de l'État akufaki. Alors mboka ekotaki na pasi kolela pe souffrance à peu près 20 ans ou 15 ans ya souffrance. Congolais moko te azokoka kotombola mutu pona ko récupérer mboka kozonga na maboko ya bana mboka. Na tango wana sikoyo pasi elekaki nde na bandaki kolela. Alors jusqu'à ce que ayebisi ngai boye eke po likambo oyo omoni ekoma te pona kosauve mboka na bino kende koyebisa Jean-Pierre Bemba eke basi batieli bango déjà ba piège et puis batieli ye Jean-Pierre Bemba est filtré moko aza Zimbabwe na nationalité congolaise mais aza congolais te. Alors projet na ye eza wana kaka pona kobomba Jean-Pierre Bemba. Ayebisinga ke asi azali déjà na bato oyo Jean-Pierre Bemba azosala na bango. Tokende bongo na Chine pa wapi mokonzi ya mboka kendaki na Chine amaki délégation. Vidéo Oyo, ça fait couler beaucoup d'encre sur ce qui s'est passé en Chine. Kuna toyebi que la délégation Oyo, Mokondi Mboka Félix Antoine Tshisekedi akenda ki na Chine. Parmi la débat avec la délégation gouverneur ya ville ya Kinshasa, Mwana Mboka Daniel. Est-ce que pendant que Babanaï Kosa la réunion, pendant que Makambaye Kosa est-ce que c'est vrai que le gouverneur a banda ki na Ekolala, ça fait couler beaucoup d'encre image Oyo na ebité ce qui est la fiction tonene et les gars écoutent na chaîne nationale RTNC to gozo ngina wapene émission ya lelo tala image au malam alala ki to alala kité. Et maintenant dans les autres provinces ils vont bénéficier des exonérations de 5 ans. Alors je crois que c'est ce que je devrais maintenant ajouter là-bas tout en sachant que Bandeko ibali mingi bayebaka te ko traiter basi na bango komona mutai na mbongo kasi mwasi ya kimi a préféré akende et pas ya mutu o na mbongo te. Est-ce que yo yebi ko bonde la mwasi oyebi ko va na mwasi to yebi ko va na mwasi te. Mwasi oyo mama oyo apesi conseil basi balingaka nini mingi to kolobela ngo pe na émission ya lelo.
Ntukombara na place yoze la basi bakumisa yoko ebo vana basi mais yo moko mikumisa ngana ebo vana basi ya moi ça va être moko apparemment un peu compliqué. Pourquoi? Parce que tu peux s'attendre pour non comprendre. Omoni moi si alinga balulae moi si alinga ka ba encourager moi si alinga ka moto yazo mona ye important omoni mibali bakumisa basi na bango talaka ba genre basi na bango basala ke fort base la fidèle pe ba respecter bango. Plus ozo encourager moi si plus ozo lula moi si automatiquement ozo pousser à s'attacher les sources na yo makasi. Omoni moi si nature moi si va na kilelo te nature moi si va na Bible. Webi premier verbe oyo Eva soit qui pas Adam yango randaka est faible pas lingara Adam ba séduisa moi si na ma webi Adam abenka voici cette fois-ci l'os de mes os yango mte bouleversant Eve nangna loba na ndeko mbal webi moi si asa être faible. Étant donné qu'à va être faible, est-ce que alukaka moto yo alukaka lobane koza faible te mais oza forte. Alukaka moto ya so encourager, alukaka moto azo tindika ye, alukaka moto ya lobana ke yo leki bango, yo za capable, yo za bien, oza mieux, oza forte. Découvrez Rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de Rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pe Mbote bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyos to bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo et pa wapi tozali ko solo la chaque fois makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai fiston Pelende tata ya Sedek boyebi angola lingaka bobenga ngai mingi tata Pelende parce que nous devons faire recours à l'authenticité. Jamais vous allez voir un blanc comme on a eu à la Pelende te ba on va Daniel banani bisope to zongela ba kombo na biso pour l'année nous devons porter ba kombo oya mindele fini moko na moko asa rétrospectif atala recours à l'authenticité benga mutuna kombo na tala ba pays mingi africain oyo ba garder ba identité na bango lokola ba Afrique du Sud okomona ba Sibongile okomona ba Mampo okomona ba nali baza ebele ba Sibusisu basali soki okei kutu na Nigeria okomona ba Emeka ba Ebuka biso to kima culture wale za la rasoute pa na biso to komaka ka lokola minde landenge nini recours à l'authenticité ozali na mayombe ozali na Kamanyola, na Isange, na Lisala, na Suède, na Espagne, na Luxembourg, na Portugal, na Espagne, na Madrid précisément, et pas y a Trésor Pindi, mon ami. Topé na Barcelone, et pas Eric Chimanuka, tala émission na bino Yangoyo et Bandi. Na Bossandi Binote, ba mama ya Maroc, nous sommes de cœur avec vous, et Sikanyo surtout, Bozali. Voilà. Avant de continuer cette émission, mesdames, messieurs, nous avons un communiqué nécrologique. La famille Lolenga a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur mère, grand-mère, tante, Marceline Lolenga, pour les intimes Manous,
En attendant les programmes de funérailles qui vous sera communiqué ultérieurement, les deuils se tient au numéro 1 de l'avenue Wahanga, au quartier Yolo Sud, dans la commune de Kalamu. Ce communiqué tient lieu de faire pour tout contact, appelez au plus 243 90 23 70 431. Voilà, ce communiqué tient lieu de faire part. Voilà. Avant de mettre dans le solo ya lidi o epesi passe yaya salaka angele tangu mususu na famille okomona boye yo ozali kokanisa lokola famille baloki yo nani ndoki onoko nante tala bomoi na yo tambusaki yango ndenge ni yaya okokosela famille makambo pamba ndeko lidi yeboka pesi papa fisto beta lisolo yebisa batu basalaka attention batu oyo balingaka kokabela ngoni mutu mwa afai na nzela azoko senga kabela ngai nazangi lipa nazangi mbongo boye na sombeloko boye lokuta salaka angele papa fisto ngai bazwanga chance nyonso passeport na ngai lidi nazalaka na France na Paris na kenda congé na Kisasa après 25 ans na poto yaya na pesa mbongo paya mutu ya libomba famille kute pekisa ngai nzoka chance nyonso ya ngai ekendaki wana passeport na ngai elimwa na titre de séjour na ngai elimwa mutu asungaki ngai sango mokonzi yaya lisolo oyo ekozala somo voilà. Yambo to betelo lisolo wana ya lidi tika bongo to développer moi 2-3 makambu omoni na likolo kuna ya tolobaki yango de bandeli ba jeune ya Goma balembi jeune fille oyo to moko to ebele babotama pendant la guerre akoli na guerre akomi ki jeune fille ki jeune garçon na guerre où allons-nous baleli est-ce que ba autorité bozo mona makambu oto le kana est ya mboka précisément na Goma. Lelo oyo Goma, ba massacre salama, makambo salama boy. Oui, aujourd'hui c'est Goma, demain ça sera peut-être Kinshasa. Bon ça la voilà que l'État chaque mois abimisi budget pour na kokunda bibembe na Goma en cascade. Lelo bokundi 4 5 20 toboyi makambo ya kokunda bibembe mais plutôt boluka solution pour la guerre oyo esila. Boluka solution pour na bakunda kasusu batu na Goma te. Maloba ya jeune fille oyo elelisi ngai yaya. Elelisi ngai. Nadu bamona esengo ya vite. Abotami na guerre, akoli na guerre, tala ndenga azali azabongo mwana ya guerre. Et bongo soko guerre ezalaka te. Alinga ekozala susu ndenge ni ya pasi ya kosakana te. Botika bakaba budget. Donc chaque mois bozo bongusaka budget pour la kokunda bibembe ya Goma. Balingi makambo ya budget ya kokunda bibembe te, balingi plutôt guerre esila pour vivre bongo en paix. Landa message ya jeune fille oyo. Vous devrez quand même avoir ce cœur-là de comprendre que tous ces gens qui sont en train de mourir, ce sont nos frères, ce sont aussi vos frères. Cette guerre qui est aujourd'hui à l'Est, un jour, ça vous rattrapera jusqu'à Kinshasa. Nous savons très bien ce que vous êtes en train de faire là à Kinshasa. Vous, c'est juste établir les budgets. Vous établissez des budgets. Sur base même des taxes que vous taxez aux gens de Goma, vous vivez. Sur base des minéraux qui viennent de Goma, vous faites des budgets. Mais vous oubliez que ces gens doivent vivre. Vous oubliez que ces gens ont besoin de votre appui. On n'a pas besoin de ça en fait. On n'a pas besoin d'organiser des funérailles dignes. Nous avons besoin de garder ces gens en vie. Nous avons besoin de rester en vie. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de cette paix. C'est tout ce que nous avons besoin aujourd'hui. On en a maintenant assez. On a plus de 30 ans. 30 ans. Vous vous imaginez, plus de 30 ans, on enterre les gens. Aujourd'hui, demain, il y a qu'un mois, on a enterré plus de 60 élèves. Et aujourd'hui, on enterre plus de 200 dans un seul mois. C'est dans quel pays ça? C'est dans quel pays? On est en train de faire quoi là? Hein? Reprenez conscience, très cher gouvernement, reprenez conscience. Faites les choses avec conscience. Ne le faites plus au sérieux parce qu'on a compris que si on se met dans les choses sérieuses au pays, ça ne marche pas. Qu'on mette maintenant la conscience dans les choses. Hein? Nous souffrons à Goma, nous souffrons. Nous souffrons, nous ne serons pas en train de pleurer tous les jours. Hein? Aujourd'hui c'est elle, demain c'est toi. Il faut prendre ça en tête que Kinshasa sera prise aujourd'hui ou demain. Alors il faut reprendre la conscience, il faut faire quelque chose dignement. Aider ces gens qui sont dans des camps de déplacés. Ces gens ont besoin d'appui, ils ont besoin de vous. Vous attendez à ce que le mois prochain aussi vous enterrez les 200. Jusqu'à quand vous allez continuer à établir le budget pour enterrer les gens? Ça sera jusqu'à quand? On doit arrêter ça quand même. Il faut prendre conscience. L'économie du pays est
là pour construire le pays et pas pour faire ce genre de choses. C'est jusqu'à quand on va faire ça? C'est jusqu'à quand? Ce budget doit aider le pays, ça doit aider la population congolaise. Pas organiser de funérailles tous les jours, on en a marre. Voilà, vous avez entendu de notre sœur qui est native de Goma. Toi-même, tu es né pendant la guerre. Et beaucoup d'autres jeunes qui sont là aujourd'hui. Il y a des activités qui devaient se passer. On a refusé à la jeunesse de s'exprimer. Qu'est-ce que tu peux dire en rapport avec ça? Est-ce que la jeunesse de Goma aujourd'hui qui lutte contre les injustices a le droit de manifester, a le droit de se soulever ou de dire non à tout ce qui se passe? Moi, ces messages, je dois les passer à la jeunesse. Ces messages, je ne les passe même pas au gouvernement parce qu'ils ne prennent pas conscience de ce qui se passe. Si aujourd'hui le Kenya est libéré, si aujourd'hui d'autres pays sont libérés, c'est parce que la jeunesse s'est mise consciente. Il y a eu une conscience de la jeunesse au niveau de la jeunesse. Il faut que la jeunesse s'élève. On sera en train de nous interdire jusqu'à quand? On doit manifester cette colère, on doit manifester. C'est une réalité. Est-ce que ça, c'est pas vrai? Vous ne vivez pas ça. Vous ne le voyez pas. Est-ce que quelque chose que nous avons implanté? Non. Vous le vivez, c'est réel. Vous voyez, ce sont des cercueils, ce sont des gens qui sont à l'intérieur. Et pourquoi la... Ndeko mwasi apesi prophétie alobi basungaye ekoba bongo epa ya président national ya MLC mwana mboka Jean-Pierre Bemba o azali bongo ministre ya transport alobi nzambe atalisi ye azui akena esika moko ya ba infiltré na kati ya ceinture ya Jean-Pierre Bemba. Il paraît un sujet zimbabwéen qui s'est déguisé naturalisé congolais entre parenthèses azoko sala nyonso tout akoma tout près ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba taka okoma tout près na ye mabe ekoki koya soki mabe likama ekoeli Jean-Pierre Bemba après ekokoela Félix Antoine Tshisekedi du président. Oh na ebiti on doit protéger Jean-Pierre Bemba na mituni est-ce que via Félix Antoine Tshisekedi du président ezana maboko ya Jean-Pierre Bemba tondre nini ngai pe na comprendre de prophétie yango te mais baboya kate ezama information oyo aner na biso ekokipe kolandela batala soki makambo azoloba ezaya solo tozaya lokuta. Président Jean-Pierre Bemba il faut affouiller na ceinture na ye banani nde bazali ba congolais te baza ba zimbabwéen entre parenthèses à se déguiser na congolais tout naturalisé congolais pour asalaka anglais. Un homme averti en vaut deux. Na éviter ceux qui prophétie oyo ezali ya solo to ya lokuta mais na dit ko sala commentaire te yoka ye moko ndenge abazali koloba ye alobika to sunga ye message oyo et comment et pas ya ba conduite la ceinture et to et pas ye moko président to pe ministre ya transport mwana mboka Jean-Pierre Bemba. Suivez. Nzambe ayebisaki ngai kende koyebisa Jean-Pierre Bemba boye yango wana avant que naloba na esengi na yo ndeko na ngai sunga ngai eke o soutenir ngai video oyo ekomela Jean-Pierre Bemba po na yebi te ndenge nini nakoki kokutana na ye selon etinda ya Nzambe oyo atindinga epa na ye yango wana na yebi ke na nzela ya réseaux sociaux to pe na internet ekosunga ngai eke motu nyonso akokutana na message oyo ako soutenir nga na ko partager yango ko aimer yango po ekenda liboso jusqu'à ce que ekomela Jean-Pierre Bemba esika azali pona ko makila na ye esopana te et puis pona makila ya peuple congolais ezala sauver ndeko soutenir ngai na eloko oyo pe yoka elobeli ya Nzambe po natina na Jean-Pierre Bemba Gombo. Namonaki ange de l'Éternel ekobimela ngai pe koyebisa ngai boye nazome mona la kisoma makambo oyo ekokokisama na mboka na bino sima ya mwa tango moke. Alors tango amemaki ngai pona kolakisa ngai alakisaki ngai chef de l'État na Jean-Pierre Bemba bakufi. Alors namonaki Jean-Pierre Bemba kokufa après une semaine chef de l'État akufaki. Alors mboka ekotaki na pasi kolela pe souffrance à peu près 20 ans ou 15 ans ya souffrance congolais mokote azokoka kotombola mutu pona ko récupérer mboka kozonga na maboko ya bana mboka na tango wana
sikoyo pasi elekaki nde na bandaki kolela alors jusqu'à ce que ayebisi ngai boye eke po likambo oyo omoni ekoma te mpona kosauve mboka na bino kende koyebisa Jean-Pierre Mbemba eke basi batieli bango deja bapiège et puis batieli ye Jean-Pierre Mbemba infiltré moko aza Zimbabwe na nationalité congolaise mais aza congolais te. Alors projet na ye eza wana kaka pona kobomba Jean-Pierre Mbemba ayebisinga ke asi azali deja na bato oyo Jean-Pierre Mbemba azosala na bango ayebisinga kende koyebisa Jean-Pierre Mbemba eke azongisa sécurité na ye lokola ezalaka liboso ngai pe na yebite na mona Jean-Pierre Mbemba boyete na yebite ndenge nini sécurité na ye ebandaki kozala liboso mais l'ange de l'Éternel ayebisinga azongisa ndenge ezalaki liboso et puis akeba na ba infiltré akeba na ba identité ya sala contrôle ya ba identité ya bato akeba na ba nationalité ya bato parce que batieli ye Zimbabwe objectif na ye ezaka kamutu ya Jean-Pierre Mbemba elala ayebisinga akosala projet wana ekozwa mwa tempo azosala lokola moto malamu po akoma proche na ye soki akomi azwi kaka mwa porte ya moke akobeta Jean-Pierre Mbemba masasi pe soki Jean-Pierre Mbemba akufi yebaka ke ekokokisama bakoyoka pe bakoboma fati place azali bakose proclamer mbala moko ba président alors mboka na bino eke na esclavagisme yebisa eke Jean-Pierre Mbemba akeba et puis a renforcer sécurité na ye pe alongola Zimbabwe na nationalité congolaise pembe na ye po akufa te pe makila ya Congo esopana te ndeko sunga ngai na likambo oyo sunga ngai zwa message ya Nzambe o partager yango Nzambe akopambola yo soko sauver vie ya mutu moko bongo pona ko sauver vie ya nation mobimba lokola RDC ndeko na ngai sunga ngai ke message na Nzambe ekoma epa ya mokolo nango ayeba ndenge nini akosala pona kokeba na ba ennemi tika Nzambe na lola apambolo moto okosoutenir ngai. Video moko ezali kosala polémique ya kosakana te pona délégation oyo bakendaki bongo na Chine boyebi ke mokonzi ya mboka tata Félix Antoine Tshisekedi séjour bongo na Chine epai wapi ya sommet Chine Afrique ba président sud-africain bazali ba président ba mboka ebele bakendaki kuna kasi na RTNC totali pendant que oui c'est vrai la exposition le gouverneur de la ville de Kinshasa Mboka Daniel a été brillant à expliquer yango d'ailleurs tout à l'heure qui yango balobaki yango de la Kinshasa que Kinshasa et bimisaka au moins par jour ce qui peut par jour par semaine 12 tonnes ya basalité que devons-nous faire pour na Kinshasa et comment propre ndengoana il a été brillant à exposer na yekasi pendant que bande comme ça bande s'est exposé kuna lui dormait ndeko na ipeme na yewana azokoloba ye bandeko kolala na ebité nga epesi nga mutu koswa to moni pe kulutu na biso zakaiba baso a défendre abino Daniel gouverneur abandaki kolala te abandaki kotanga papier na yebité nga peut-être misu na nga eza okufa yo boto la nga itana na image wana est-ce que azakolala to azakolala te na so yeba te boto la image wana parce que Mutupe RTNC, na habité, et c'est là qui va caméraman, il y a RTNC, to, et ça, parce que image amateur, na habité, mais logo, ezali, na image, wana, ezali logo, ya chaîne nationale RTNC. Talakuna, est-ce que, bino bali komona, onga komona, est-ce que, po, tangu, atimeli ke bazo ko filmer ye, afungoli misu na habité, abandaki, kotanga, papier, ya solo, to, abandaki kolala, talakunseki, tala kumamba siko tala o aza pembeni na ye wana après Daniel gouverneur o aza wana ye pa na ministre aza nani esa ye pe azoko lala to azoko tala to azoko tanga livre to azoko tanga papier et pesinga mutu ko soit makambo ya boye. Alors nous devons faire attention et ça honor ya pays nde ezokende kuna même si
les gouverneurs somnolés, Aza peut être Moutou, peut être Aza qui dépassé, et puis Aza qui était à se reposer, à ça la moi, fier Moukena Missou. Il n'a pas fallu, et surtout dans les cas, la chaîne nationale, pour filmer. Comment est-ce que geste wala yo salama ezali malamu te pour la ngai éviter voilà musala c'est ça est-ce que il a fallu montrer gouverneur azonimba soki asonengwana ezali malamu te batala ka o pour possible na malamu te na misu ya monde entier bali ko tala comme polémique est-ce que même si le gouverneur somnolé il fallait que filmer ndengwana ezata na chaîne ya payate na YouTube te mais na chaîne nationale ngai na sepel na ngote na image on peut si mutu ko soit pasi ya kosakana te image wana alalaki to alalaki te tala kutseki tala kumamba mama oyo apesi conseil comment est-ce que okoki kofanda na mwasi na yo malamu comme eloko nini oyo ba mama balingaka eloko nini oyo mwasi azali étant être faible alingaka azala mingi mingi okomona mwasi akoki kokima mobali oyo azala mbongo akei pa mobali oyo azala eloko te ezalaka nini yoka conseil partager yango mama oyo a expliqué landa Ndugombani na place yozela basi bakumisa yo ko ebovana basi me yo moko mikumisa ngana ebovana basi ya moi ça va être moko apparemment un peu compliqué pourquoi parce que tu peux ça attendre pour non comprendre omoni moi salinga balula e moi salinga ka ba encourager moi salinga ka moto yazo mona important omoni mibali yo bakumisa basi na bango talaka ba genre basi na bango basala ke fort base la fidèle peut ba respecter bango plus ozo encourager moi si plus ozo lula moi si automatiquement ozo pousser à s'attacher les sous na yo makasi omoni moi si nature moi si va na kilelo te nature moi si va na bible webi premier verbe oyo Eva soit qui pas Adam yango randaka est faible pas lingara Adam ba séduisa moi si na ma webi Adam abenka voici cette fois-ci l'os de mes os yango mte bouleversant Eve nanga loba na ndeko mbali webi moi si asa être faible. Étant donné qu'elle va être faible, est-ce que alukaka moto yo alukaka lobane koza faible te mais oza forte. Alukaka moto ya so encourager. Alukaka moto azo tindika ye. Alukaka moto ya lobane ke yo leki bango, yo za capable, yo za bien, oza mieux, oza forte. Moi si akomaka faible et pas mobali alulaka ye. Yango mona na domaine na bolingo voama a raté moi si ki mbongo na ye même pia kera récupérer moi si. Obi point nini? Moi si faiblesse n'est à la litoi. T'es na poche te. Faiblesse moi c'est à la litoi. Ayoka. Yango moni Adam après avoir conjugué verbe wana ndesko azaki Eva comme l'accès ta la jardin, ta la ba richesse nanga. Ndeko mbali. Siko yo mi benga amoureux. Yo mi benga tombo. Yo mi benga ke basi baboya rayo et pourtant yo zakano bien. Na malobani. Na malobani. Tika na lobanwe omoni mwasi alingate balobana ta yuv moza mwasi te alingate tango olobane bon automatiquement so rappeler faiblesse na au supportant ngote mwasi alingaka azala pemenya moto ya zolobane maloba bien ata oli ato mona oya santé kitoko moto azo encourager yango balobi mari aimer vos femmes aimer zaka na opiambongo te aimer ezape na koloba maloba bien tant ozo loba na moi automatiquement ozo attirer vers eux automatiquement ozo comme confiant automatiquement pas comme faible envers eux yo zona bolingo ba époque coloniale époque kala donc yo sozana baninga des places banda ko étaler ba faiblesse à moi na oh moi yo yebi ba singa na linga ya tango bana mwasi bongo o choqué yango ba botola yo basika pa ba camarade yo kanisi baningo ba kumisa basi na bango basi na ba faiblesse te bango de babala ba ange ti babala ba ange te secret yango wana comment na te soko zo na kumise poane ya rovimba moto omoni mwasi omoni msusu ana musala mwasi linga mtu azo déranger na maloba bien ko déranger na makofi te toi tu es beaucoup plus préfet de discipline te ya so préfet de discipline kede na EP1 zonga na école na bolingo makamba fimbo ezala te bolingo ezala maloba mais yo sozana baninga les places comme ko étaler buzo ba mwasi na yeko nde bo omone wana eloko te mwasi te buzoba mwasi boye automatiquement zolongola confiance et pas mwasi na envers yo automatiquement pour zolongola valeur o ebi soki mwasi na za respecter te yo pose à respecter te
komona ngo lokumu te tango vandi na baninga na ozo mela masanga na ozo zododo na yo ozo kelengi ozo bana ko etale buzoba mwasa na miso abatu pour comparer na basi ozo yaya so basi wana ozo bazalaka meilleur siko poni ozo ngeli bango te tika mona batuti soki ba wana baliki zongela ba wana réponse a bien ko pesa ba genre mibali ya bongo yango wana olingi mwasi oyo komo lokola seke ba onga na linga bakokana papa zongati ba oyo linga bakibisa ona couper na lipapa te olanda bambanda te siko yesimbi te apro banda koluka o comparer ona wana yango mona babotola o Esther babotola wa Miriam po anini po olinga koloba buzoba mwasi siko tango oloba nzo ane masa na kufanyo yango abotola yo komi yo camarade mabe mwasi ase nemite parce que yo na eboza so yo linga lokumu PCP lokumu tombola automatiquement au mona on s'attacher na yomi longola ba concept ba to kala on ya kala ba période ba belge anda kolata ba chaussette a milaina ba culotte lokwa ba période ba kanja te au mona mwasi ko bando benga solo bana uzo déranger nga po anini nganga to déranger ka anyas ko benga ngai yo kansinini amona ngoma be sala kebi katati meko kata ko benga ke to yoka ya ko benga ko loba bon o benga te seko comme ko benga mutu mususu o juste lukani sentiment moi c'est me vendre na biloko zo sa neti semblant neti linga ngote nzoka ndesika bolingo no esa yango mona ka basi mususu so finga ka garçon na momona ka garçon na mutake sente na banze comprendre ya to kobetela osika boye lisolo ya Lidi et pesi pasi mutu apesi lisolo ezali Lidi yemoko benda batumato yaya bokota bana ya poto ba ya Afrique ba même ba o basali na République démocratique du Congo partout bokota yaya mbala mingi okokanga noko na bino ndoki pour rien okokanga papa na bino to pe mama to bandeko na ndoki pour rien o mitali yo moko nalobaka yango chaque fois yaya mawa ezangambu yoka lisolo ya Lidi une jeune femme kaka nde boyebi akenda poto bandakala Lidi tanga poto asala 25 ans na poto azala carte de séjour na ye titre de séjour no benga ngokuna nyoso tout kitoko. Alors après 25 ans elle s'est décidée ya kokine bongo na République démocratique du Congo précisément na Kinshasa kaka ndenge zalaka jika kiti akei pa na bango papa fiston tozali banda ya lemba pardon wenga ngoni bandal na bandal akoma pa na bango na bandal bayamba ye kitoko séjour na ifaya que ça ya 30 jours ya 1 mois babimaka kaka ndenge zalaka aduma non c'est bon tango etikali 4 jours azonga 4 jours azonga boye bien ambiance kaka ndenge zalaka donc yaya akendaka bon marché azalaka na papa fisto nazalaka na copain na ngai moko abandaka koteka abandaka kotanga pardon na Istandolo boye bi ko Istandolo ezali côté ya bon marché n'est-ce pas oui alors sikoyo deux fois na banaka ko kende kuna omona kozwa ngai tokei na restaurant moko eza côté ya bon marché benga ngo Mama X est-ce que Mama X est-ce que ba boucher tout ville ba ali awate oyo kutu est-ce que ba ke Blaise Bula asa boucher tout men atanga na Ista o basala ku nzembu Mama X wenge musique bese 4 francs sala de Mama X restaurant Mama X ya la koto kuna papa fisto nazwa ki nostalgie wana na ebisile ki nanga ya moi tokela ki zandu tangi stem no toleka na bon marché na tala de bon marché koto na visiter ba Ista toleka papa fisto to uti go marché tant to zonga siko toleki na bon marché côté ya Istandolo to tanga na kwen wana côté de sangala moi ambiance mo za la kawana tangu to siliso to sista to bani ko zonga na moni mutu moko lokola mutu aliboma mais bon mutu aliboma c'est trop dur o bafanda kana nzela bazo senga aidez-moi naza iloka koleti yaya yokanga malamu fungola matoi mawezali ngambu yo lingaka koyoka te papa fisto wala mutalo ba Lidi ngana atana poto o cotisation mutasali boy ngana pesaka o no mutasali boy na pesaka chaque fois mutalelinga pasi na pesaka yo mama bi pesa papa bi pesa olingi mutasenga te yaya entre parenthèses tangu na wakili solo oyo lelo kaka donc zaki hier na uti supermarché na mona jeune homme moko ba timane wala ngamoko ati mandeti ya très bien wala sidi na basi l'idée ça betelinga dali solo obena na beti yangote
Je ne m'attendais pas là. Non, mon frère, comment tu vas? En tout cas, dans l'été, Bandatongo, et ni boy, en tout cas, est-ce au gros pèsera moi, moi quelque chose pour Nanalia. Oh! Na boulemba la moko, na bien, l'histoire dit, yango, les gens qui se l'angate, na essaie d'avoir un bon goût. Yom doit bien portant de moi, ma nette à quartier, au sein d'un bongo. Na bi, oh, ma bébé, écoute ça. Yaya, ma wezangambu. Ko pesa ka batute soki motema ko kabeyali kaba ya ngoloba na pesi mbongo na kombo ya Jésus Christ de Nazareth vuluzi kimbangu azala na yo et puis soko pe mutu mbongo bwana mbongo ate boza na habitude teke opesa mutu mbongo boye azwa te eso komi to so la pembe ko pesa mutu loko boye te o mutu azwa te chance ko kende yo pesa kande opesi yesa liboko yo pesi et puis tango pesa ye opesi mbongo na kombo ya Jésus Christ o ça eko simbate o aider pour la passe papa fistonga bade ko aider ba ndengo wana na mona mutu wana sengi ndengo wana salinga passe ya ko sakarate papa fiston na bimisa mbongo combien papa on so 1000 francs ka 1000 francs pamba oyo kutu leki na nga ya mwasi ayebisinga bi yaya yo na kino bakabela ba tususu te okopona osenga wana ko sala mutu musala mabe akosala mabe akosakata bia bine bataki sasa ekosala nini ozo ide mutu papa fiston 1000 francs na pesa ye alors pe merci a simba yango to bosala tokende na biso pe ndako tokompona ndako fana pa na biso tokoma pe na ndako kaka na poko wana papa fiston peut-être la 4 jours sont 4 jours hein et si vous rebinga elingai na badi ko bomsalo na malema lembe la somba ki mafuta Carola eta loko biso o kenango baluka mikemiki ya Kongo wana bongsi yango na bua kana lukude esika ba document na ngezalaka papa fisto na valise na seku na fungoli pana boy document na ngezate passeport na ngezate carte de séjour na ngezate doki titre de séjour ezate ami finalement c'est quoi ça nini boy na saki yango na luka ya kosakarate papa fisto na mona yango te na benga baleki na nga famille. Mais la zone a titre de séjour, on a été passeport, on a peut-être 4 jours. Papa fils de Luka passeport, na tika na temps on a passeport na Congo te. Ezara na ndako. To Luka passeport, to Luka titre de séjour et mondanate. Yembo ka tnanga audio na ya. Mais papa fils de ko audio na nga ko tchate betaka li solo comme na nga lidi. Ko tanga pe ko mboka to na bandal. Bandal mola. Oyebi ke to luka rien papa fiston 4 jours eleki jour la nga voyage tololo eleki na tikai na Kinshasa et si li wana te avant 4 jours c'est papa fiston na kenda na ambassade ya biso na ambassade ya France na kenda na kota na expliquer bango na mona tina ambassade expliquer notala na ye awa na pesa bango na ba numéro ka ba rambuneur surtout. Oh madame, on va t'appeler. C'est comme si on négligeait un mot. Donc, on dirait dans un j'avais compris ça comme ça. Et comment dire, oh, ce qui m'a dit, ça, à quelle ambassade a expliqué, on a la facile à remettre au Zonganayo. Mais ngaba compliqué, c'est comme si, et si madame, on va t'appeler. La zone pas vu ça. Ça a 2 semaines. À part un mois, 2 semaines. Muninga na ngamo ko papa fiston mo yo lo bakano ki camarade ya bomwana za asunto za karate osana raison mais ba soupe ezali moko ezali muta sova ngai camarade na ngai camarade nga madako uta lemba aye pena benzoka ye dote tungisa kia ko sakarate ko so ngabi lidi makambo na ko comme spirituel yo passeport za kana ndako elimwa ndenge nini. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa Fiston, idée kutu ya mabeku nezate. Nazaki pe na maîtrise. C'est ba yibanga passeport. Ba famille et ça nazaki ta idée mo côté que famille ça nga ba être kenga rien. Et loko eke wapi. Et ça libo e pona nini? Muninga na nga isinga lidi. Na mona makambo comme spirituel. Na solo ki na sango na biso na Saint-Augustin. Saint-Augustin. Na expliqué à bisinga no na ya na yo bo solo la. Papa fiston, muninga na ga zoka tokoya na Saint-Augustin et pas sango wana. Na kopia ko ma sango wana te me tokina pas sango wana.
sango ta amoni ngana doki to sambeli azi o beni to aso do comprenez kaka ba sambeli sango ebisi or opesaka mutu moko mbongo okabelaka mutu moko mbongo na bulu ya malamu metango pesa ye mbongo wana azwa chance na yo akanga biloko na onyo surtout yango wana passeport na yo ebunga pona passeport na yo emonana yo il faut ça na tout oluka mutu wana o pesaka okabelaka mutu mbongo abi oui nakabelaka mutu mbongo asenga zabi wapi o côté ya bon marché est-ce que okoyeba lisusu ona koyeba Papa Fisto, na yebisa famille na rapelo mokote to sala ka ngala muninga na ngai. Ça va boya lobi to kende koluka. Papa Fisto, sango wana andima. To kenda ti na Saint Augustin to sango wana to kenda ti na bon marché. Na kesika oyo na monaka mutu wana kabele mbongo azati. Mutu wana azati. Na regita ko monde la ye wapi. Tobadi otuna est-ce que mutu bomone mutu afandaka awa asenga mbongo de otomoni ete abisango telema sanga abi to konta velo tunasuka Papa Fisto basango bazaka ya nzambe yer moko wala maloba na ye ya semo yo bakate tobadi ko pusa tina suka aveli tomona mutu wana vandi aosenga mbongo na kwana sango ayembala moko atelemi ayebisi ye pesa mbongo ya mwana mwasi oyo ozwaka Papa Fisto mutanga liboma afandi boyo ondira liboma ondira azoyoka te c'est comme si azo comprendre mamba oloba te sango ayebisi ye nazoko loba na yo ne fais pas semblant zongisa mbongo ya mwana mwasi oyo ozwaki oyeba abuna oloba nao wana sango bien eto nzambala wango ya noir bien etoje ya rouge ne wana papa ngo toje donc Papa Fisto mutaliboma wasa lokola na hedi suka zangi liboma ipeni mo biza awasa lokola mahamore lekela ye sanga ebisi soki oboya suka na ebisi oboy soki oboyi kozongi sambongo ya mwana mwasi oyo conséquence yo moko yibi mutu wana fandi nia solo bakaka te Papa Fisto sango arina god na moka bimisa eloko moko ya mukie ezala kwa ba spray finira boy na mai moko boy je crois obélit na ebité a pompa sikoyo na ito soki pe mutu to benge mutali bomai so pe mutu asenga na ebité a pompa Papa Fisto mutu wana badiko kwanza moto usikisika moto a pomper sabi zela loba basango bazaka pe mystique a pomper ka obeni twana kosikisa ngai te boko katanga vite pona moi boko na ye wana eza ngai te eza ngana la tanga pesa ngai te zela pesa ye mbongo na ye Papa Fisto na obona lokola film ide kutia ko filmer zela kingate Papa Fisto mutu wana so aliboma so nadi akotisa liboko na sous-vêtement na ye ko sous abimisa mongo la pesa Papa Fisto 1000 francs de billets 500 1000 francs sango ebise tango no mabele atango na bela sango a pompo obénit abi alizongo pesa mwasi oyo tanga zwango apesi ngai Papa Fisto nzoka batu batonda ki baotala wana yo muto ndongo za awa ozalaka nzoka ndoki balingi babeta mutaliboma wana baliba beta ye bababite botika ye qu'est-ce qu'il ne va pas botika kero babengani akei Papa Fisto na zimbongo na wana tangu na zongi na ndaku avant la kende ko vérifier soki ba document na parce que sango esinga obone zongi simbongo na obo akanga ki ba chance na yo tout nyoso ya yo elimwaki ekobaki na maboko na ye ndenga zongi siboy bloko na nyoso tout okomona ngo ozonga Papa Fisto na ina pesa moi sango pour boire sango aboyi so taki ba passer am yibine mbango azui akoyebisa okutu ngo avana sala pesa autant pianga opianga $700 bino a pasteur bino on va vous dénoncer tinati ya salaka angele
kolobate yono pasteur wana aleka na radio lokole la radio lokole atasali yaya kopesa mutu mbongo te est-ce que komi to soli pembe nakosi na yipembet apa fisalo wa pembe oza radio lokole ka pembe na pembe mutu aleki awa alobi akoloba soki opesi mbongo italio mbongo wana tinda ngwata na radio lokole to so ba caméra ba micro sale la moko yaya tu peux te délivrer toi-même. Est-ce que bon ça va sangi mon sango wana s'achète Augustin sangi mon te papa fils na fali si famille na ngana expliquer bon makambo nyonso tout na expliquer ngo très bien tala boy non ndenge leki ça va toi que nous vérifier ensemble papa fils na fungola ka valise na ngai na etrenz na kata valise wana on ratana tout ça ngaki wana passeport nanga na titre de séjour na ngaki na ngwa na kamwe ba fiston ba mole kanga bi aisinga yaya na yebisa ki yonini o eza Kinshasa ba pesa ka batu mbongo ndengo ante baka bate oko kansalo ko la mutu ayo sengo na voie normale nzoka aza mutu malamu te sikotala olinga kanseza famille mtelokio o noko o bandeko nini boy heureusement bi que la famille na biso makambo ate mozaki na maîtrise olinga ka ta famille nzoka famille te nzoka malheur oyo e wuti e pai na yo moko yaya salaka angele a ozonga na poto kuna tikema makaba papa fiston na zonga ki poto banda wana papa fiston ndenge mabete ngata cotisation o mutu entela kufi na pesa raté oh anniversaire na pesa raté oh papa fiston na pesa kalisusu te vraiment bongo na ngai na tindi ya taba orphelin papa fiston vraiment kutu bongo na ngai na tindi na la radio lokolo so mbata micro pona masolo obete la kabiso esunga kabiso papa fiston beta liso na ngai po esunga ba mususu mawa ezangambu benda bandeko matoi yobi kaba ba papa kutu ya mweza kabie ba mama nde na yebite ki mama motema boboto to nini mutakosenga yo en tout cas na lete pendant 3 jours na wuti musala kuna na saki mbonga tike yaya ba kozwa chance na yo na lobite non plus que ba tu nyos tu ba senga ka ba tu ya mabete esprit na yo fetinda soki muta sengi tala esprit robinini soki ndimi okaba kabela e pesa e ko pesa na pesio no au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous nous dites mbangu la pesi muto mo pona ko aider pona ba kamsusu te so yipe boy ko pesa te po mabe okota o to roba kite to robi tana lisolo oyo lidi a pesa gibiso to kabolango na bino yango yo mu la biso ya so ko sala lisolo ko pesa benga biso o pesa lisolo na so ko bengi biso o biso te komitu musamate ya tikela biso audio lisolo na yo to ko bete yango kaka ndengo lingi to bete yango soko olingi totanga kombo tokotanga kombo soki oboyi totanga kombo te tokotanga kombo te biso fonctionnaka ndengo wala agence moko ezali na Hollande agence wana bazoko chanzaka biloko ya bato ko ela bino lobi bino moko na malembe benga ka biso na radio ko déjà agence wana batinaka biloko na ba fret na ba bateau bayaka na bandako ko zwa biloko ya bato ba changer soki ba loko na yo par exemple aujourd'hui TV il y a LG kuna pa na yo ko ba Samsung ba yo changer ka bloc ya bato bloc na wana kisasa e ko ba ya okufa rapport la na radio kole bo benga biso no mbango to solo la po lobby to sala bino ka boy njoto na njoto est-ce que komi c'est que bien to kutani prochainement na numéro sur radio kole ma solo d'ici là portez-vous bien santé de faire à tous allez chap chap et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita kwacha pelende wenjo